Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai ngande kuna bino simo posho lobito mobala pembe tina Dubai tembe sili bajalo bakufi bafokonte pe bakufi lala lulala simo posho lobito libanga golokota mbwa rouge keba nyoka akoswa biso ndumba zwi permis ngawana nzeta moselu imbunduka kamya munene. Merci. Na pesi bino mbote na 5 continents nyonso grâce à Jésus Christ eza na bino na bisika nyonso bozali mwinda mwa Yesu Kristo engenge na mabota mabino nyonso grâce eza na bino. Amen. Bandeko na yepoto solola lisoloso oyo ya ndeko na biso Rafine Tumba ndenga tiki biso tokomi koloba lobe bele tokomi na makanisi bele tokomi nani tokomi tanga na bakombo ebele tokomi na makanisi bele tozoyeba te ki eki yango wana sikoyo tosengaka nzambe lula apisaik apemisa molimo nde na kimia biso mpe tozwa kimia ya Yesu Kristo eza na biso. Bandeko omoni eloko nayebisa pardon nayebisaka bino chaque jour omoni toza na mokili oyo omoni ka nde basali nge elonga pembe mutu mosusu bakosala elonga pembe me toza bapembe ndenge moko me omoni eloko moko ka ya nzoto moko ekese seke mpe ndenge bitema bato ezali nde basali ye mwindu nde mutu na mutu aza na ndenge nzambe asalela ye tokokoruje mutu te tokokosala mutu te. Omoni mutu mosusu aza na maloba mosusu oyo alobi ekokisamaka. Bana mama boyoka ngai eloko na olobela bino lelo mutu mosusu soki alobi likambo ti ekokokisama bamisu bazako asambelaka te me aza élu ya Jésus de Nazareth nzambe ayebi ye na mabe na ye na malamu ne nzambe ayebi ye na nzambe ndenge basololaka biso toyebi te babienfait oyo asalaka ye na nzambe toyebi te mutu na mutu ana kategori na ye ndenge asambela ndenge mpe amemaka vi na ye mutu na mutu ayebi ndenge vi na sala mwa tojuge mpe mutu eza te. Lelo ndeko na biso bato nyonso bakoma oloba na ye na bamisusu mpe banda kosolola te lelo tokoma omona bango bakoma oleka ebo vanité de vanité koluka mbongo ifo boyeba koluka mbongo na ndenge nini sikoyo tobanda kosolola te sikoyo nga na okende kosala eloko to na koluka to na koloba likambo na yo omoni teke eza na impact te parce que natali bemission bele bandeko bolimbisanga na ntango ekoma motu te wana vraiment bolimbisanga kotala botsanga na buzoba te nazoloba likambo ndenge ezali tobanda kosolola na yo te mais après nakufi na ye tokoma kolukaluka boyeboye kosala eza na sens te. Omoni toza na mokili oyo ase yaya bolingo eleki nyonso bolingo ndenge Yesu ye moko atikelaka biso eleki nyonso. Soko moni mutu azolinga yo te ye soki abandi kolingo te yaya seke ya mosu azomonela eloko moko na nzoto ozo étouffe yango na azo mosu azolinga ekarte. Soko mpo moni mutu mingi akendaka koyebisa bato moni aza mabe landela mutu wana botala eta dama mutu wana parce que bato bayakaka koyebisa biso yebi ete kosoka neti azaka yo sikoyo aye koyebisa yo yoka tala sikoyo eta dama mutu wana bato wana mingi soko landi bango vie na bango ezalaka toujours troublé bazaka posé te parce que bazangaka mpe mingi parce que azomonake ndenge boza wana akosala tout aséparé bino mpona ya araignée baza ebele miso bakosela bango mpe makambo ya minene ozotala likambo wana ti lelo evanda motu wana otika motu wana na ndenge nde na motema ofinga motu wana olobela motu wana oyo tokolobana ye boboye ozoloba eloko moko vraiment avec l'assurance kitoko te eza kitoko te yaya nde biso nyonso ndenge toza tokoki kosala masolo tokoki koloba me toyeba mpe limite oyo tokoki koloba tande bato nyonso bakoma olobaloba. Lelo natali mpe batineli ngai video ya ndeko na nga Denis Lese biloko banda kolaka bato mingi bakoloba noko simo noko bakeina soki lelo mwana Rafine Tumba kufi Denis Lese aza koze ya moro ngai botaki so na kufi ndenge nini kani ote nani tobandi nano na Denis Lese ngai yaya omoni mutu mosusu se nayebisa bino mutu mosusu akoka kopardone te omoni na baage osi tokomi nayebisa bino botisango na bastati
etika na bino soko moni mutalobi ko lobani mabe alimbiso akosio omoni misisa oya mitea mabe misisa mitea mabe se koli moyena limbiso na kokoka lisusu te soko yoki muto te na salanga mabe na limbisa na bo akosio. Il faut que Jésus vraiment de Nazareth a kotaye apese ki kaka soka lobino ka na voix normale bo na ndenga ya musuni bo ya kosio ke bana batora bazaka na retour a ko préparer le loko moko bo okondima teke ye mutako ko salango retour expéditeur yango wana na landi pe ndekunanga la duchesse na moni ana zoloba alaxeki alaxi biso nani esika ndeko na biso atiki biso wana refin tumba na moni atia bi moya bana tselongite banini te batu mingi batuninga noko simo ndenge siko exali boye kene Kinshasa to gouvernement mutakozonga charge ya ngara yebi wana te mais ekozala pe bako neti pe na moni duchesse na lo akoko loba pe basengi to aide ndeka to salaka basengi ta aide pa nani mama Denise to bakonzo baza pe mwa likolo wana bakoko sunga pe soki pe ebembe koko kene Kinshasa mais nga na boyi te koko Kinshasa sikoyo bana omoni batu mingi nazotala na bani sa pasi bana mama ndenga na raisonner batu biso koko Kinshasa to bakozonga ko wana vraiment na yebite wana batu baza mieux placé batu baza na Belgique parce que ils ont compté pe na ndenge bozo sali la makambo est-ce que ekundama na Belgique nde botune batu ninga ya na yebite parce que ngana kuluka ndena zo la duchesse to solo na ye na tuna la duchesse parce que la duchesse je crois que c'est lui le mieux placé par rapport à tout le monde parce que je l'ai vu là-bas en train de faire des choses comme ça ira mieux que na solo la na la duchesse ce qui peut que ça ndenge nini ce qui peut que kundama wa ce qui zaka ndi to zalaka to sala système ndenge zalaka tata moi c'est sangisa mama leki sangisa noko sangisa to yebite parce que ezamboka na mboka bazana ba loi na bango ya msu loi na biso eza ndenge musupe loi na bango ya ba belge pe ezande côté na côté za na ndenge nango parce que ba misuba ibisinga ipeke noko simo azalaki na foyer akufi na foyer bana siko ngabi système abana ebite soki système na ngompe za msusu ba assistance sociale bakoko zwa bango siko ba twatuninga babinoko simo me abala kate ya ngape na yebite biso no stoyo kwa kaba biwo azaki femme se mususu pe ko zala ana mobali neme aliko déclarer te ke azana mobali ndeka to sala maso ya ba conséquences on les épelé ba conséquences wana ya à lire tozo kendele ba conséquences ne et futa biso un jour tozo mona kaka lelo tozo zwa ba mbongo ebele mbongo melekana ngona tsena bile meleka kana but bino mubuza kana ko sosola te ndenge mo sekitoko ndenge na refine tu bakolobaki azana mobali te ngado la mipenda mile mo sa tonda kote nyo ndenga zalaki ntolobaki azana mobali te abota kaka ba viola kai toloba obi bilo mususu nazo mo lelo ngo flo mo sekitoko ndenge na mama za kutabula za kuningala ngado la nzoto nyo tonda Dubai ya kitoko nyo ndenga zo mona na kaka azana ba critère kitoko mwana mo sa sikotomba azata na mo sungia butute mo katula soif azana ite ya biloko misusu totala pesika to ute na ba famille na biso likambo ya yanga so na vandi na lali likambo na mona ngo flou mais siko abuti na nani omoni munde ndenga sala bisino apesi oboye azui boye yo mwasi kitoko boye oboti na yo olobi peke na zana mobali te l'état yo mouvement conscience na yo bandeko nanga basi eza nango te ke poto loba pona nini ngana na sepene eloko yango te makambo yango kitoko te basystème bokoma yaya yo komi na bana tomu 4 oyo kozaka toujours femme seule mwana mama toyebaka lobi te lobi eza ya nzambe okokufa poteki bana pe bakokufa nyonso ki femme seule ngopesili ozomona biloko moko eza biloko moko biso moko kamu tocrée yango mobala botisaka aza ngambu bana pe ya mosusu mpe bazwa kombo na ye te tout ça ça compte
kuna sikondenge para bango kuna bayebi ke Rafin Tumba ana mobali azana mobali te azana mobali te azala kaka yemiko monzima loboko na litama tokoko lobati lelo bwani komi makambo ya leta bana mama sangisa dossier tika bloko wana butika ba distraction wana nana ngokutata banda bo bando kozwa mbongo ngo wana nana ngokutata bamsukute para bango wese bakotaka wese tia lelo za ya mabulu mais azwaka bambongo wana ebele wese para bango lelo ti lelo za ya mabulu lupango na bango babetaka nsango na mali mpo bamiyibi balekanaka mpo na kokima koyiba barakoksi mbongo zwaka wana ata kutu sima pamba tia te omoni bambongo wana bambongo moko ozomoka bambongo moko ya malamu te bazolakela bino bana na biso pe ozomona plupart bana na biso ndenge bazo avancer te wadeza ya solo bana biso mingi bazo avancer te tokomi pe na babana ya baotite be tokomi na bandicap na communauté bana mama eloko wana nazotelema parce que naza kuna ebele oyokaka kombuluka ovandi kaka nie njosono soto lobi communauté esili kaka te denile se eloko andobaki wana nde botuni bolobi na ngai yaya omoni nga naza denile se te nga naza Simo Poso nga ndenge na kokanisa nde denile sa kokanisa te nde denile sa kokanisa nde nga na kokanisa te biloko mosusu ya mosusu esokaki ya mosusu alobaki na kanda omoni eloko na yebaka na bino makambo mosusu bakokoloba na kanda te parce que motu soko ozoloba na kanda eloko anesa bayoka yango ndoki sikoyo bato bakomobenga denile se ye motu aza ye motu amemi Rafin na ntina liwa totele bavideo wana motu akotuna moninga aza te biso tozotalatala te mpo denile se akoma te na niveau na seke azalaki na eloko moko esokaki ye ata alobaki bakoloba ntela pardonne petit wana te po akoma nabimisa ndenge wana seke eloko wana me evandaki ya mutu mosusu aza na sonzo tobengaka ya kokangama ya tia kokoto na nzoto si ya motema nekite mutu nyonso tu te ya nde tozabo mutu nyonso tu te ana droit kolimbisa epesameni na mutu nyonso tu te nga na kokolimbisa me mosusu te faites attention koko kwena na loboko mususu mutu mususu banda lakaka okaka mabe eloko ya mususu yoso bosana me ya tsiango na kati ya métier yango na ifoza mayele kozala mayele ata kote nyonso zali oto na nini ozomona mutu azobendo na makambo ya bokabwa na kimia lelo pe biso nazoloba pe na bandeko na biso nyonso o mususu batikali awa toyeba nde ya kosolola ata toboyi te nde tozala na makambo na biso ba TikTok bani mais tokokoloba na makambo na biso ba polémique toyeba quelle polémique je peux dire il y a pas tous les polémiques kokoloba po et blesser mon tout tu peux le parler mais il faut yeba de quel degré je peux arrêter pour le parler de bêtises comme ça il faut yeba tu ne peux pas dépasser au salba tu sais que les vicieux non tu oses préciser comme tu étais là non et l'autre il faut que yeba tout ça il y a de se compter ozo bloba mensonge mais ozo obongisa et comme ekola ya solo non ça se fait pas vérité et ça nazo biso vérité nettement était exemple ndeka na oloba nati lokole pona ye wana katwa na solo nati lokole loko na osala ki boya te yo pe bonibo omoni ki na lobeli nati vérité mais na quantité na profondeur na yete na suki wana gabi yo pe mni omoni nati loko no ngosala net boye non conséquence na ngozabo il faut c'est ça omoni ba niveau mususu tozana ba misusu ba finga bato ebele ba finga na misusu ba finga ba makambo bana ena bani bato toze ebele na kati wana toza kipuka kwanga moko mais tokomo kanga mutu na ndenge yo moko kokanga degré na oloba mususu azoloba likambo ata ayebita te atali kaka boy ba expliquer ye akoti na buzoba pe po afinga po ba pesi quelque chose parce que azaya mususu on peut le dire bazo manipuler na quelque chose moko vérifier et le banango na nous vérifier ba vie na biso ba OK ba vie tabouler ba vérifier avant au pesa nani message vérifier parce que yo otali na ndenge na otali mission na ndenge na yo lobela mutu pe na ndenge parce que pourquoi toi tu voulais changer boye pona blesser sous mutu wana ngana lobi boye mais yo liko contredire mutu na mutu comprendre na ndenge na ye
Yaya, toko se comprendre ndenge mon côté. Eza mutu na mutu. Soko se comprendre bien, 50 grâce. Tout est grâce. Mususu ti toko kufa akotika ko comprendre makambu te. Musu obiso mutazane kaka aza collé kaka na mutu moko boye. Ayebi ke bénéfice na ngeza koto. Yaya, attaque quelque chose qui tu parles, il y a bien. Et pas na ya retrouver encore, c'est toujours mal. On lobby les kambwa kitoko, mais bah c'est le réunion, bah lobby kako lobby ma paix. Mais ça c'est la vérité. Kofinga, no obi kofinga et santara déjà que oyo muto azo finga. Muto ozo tala eka bite ya muto alobane makamne ya solo. Lobaka banimba contredire ne tozali. Omoni na moment où to komi kolinga tozala flatteur, to flatteuse. Non non. Sale loko moko oyo wuti na motema na yo. Tu vois quelque chose de mal, dis de mal. Si c'est bien, tu dis de bien. C'est fini, tu t'arrêtes là. Quand tu as mutu à manipuler, yaya, les leçons mutu à cette relation de pestilité qui gêne ou non. Non. Linga mutu ndengo mondeli na mabe na malamu accepter. Autant mona mutu ndengo wana. Soko so linga mutu pour intérêt on est où me la raté. Mukolo interone ko zalate boko kabona mabe parce que yo sanoka muntu moko inteba lobino loba boye tu vas parler comme ça mais yo zo ba conséquence na yo te yo lobi na yo mais conséquence na yo e ko sala ni parce que il y a d'autres gens ba yo tigele ka e oyebite noko simoli kamba loba ki boye tala boye alobi pona boye mais toi tu n'avais pas vérifié oyeko yinanga oyeko loba ba n'importe quoi. Mais quand tu vas vérifier après, bah tu me souviens limbi sarate. Au moment où tu n'as expliqué, yo loba, mais tu n'avais pas vérifié. Ozui kaka mbala moko ba yebiso, oleki ba moko mo finga. Ah bon? Est-ce que tu avais vérifié ce que je l'avais fait le monsieur que je l'avais fait, est-ce que je l'avais dit comme ça quoi? Il faut regarder très bien. Au talinanu, au saliba analyse, mais to benga analyse c'est ça. Au sali analyse à likambo. Mais loko na moni loko alobi na été hein na moni alobi boye mais eso correspond na bongo te et ça ngelo mo alobi parce que alobi bopona boye boye yo sikoyo tango ko yeba ngo ba c'est trop tard on est déjà mutuana au blessé rien au moni bilo on ndike kenda au blessé parce que tu n'avais pas vérifié les informations. Si tu avais vérifié l'information olinga ko loba bongo te. Parce que biso nyonso tozui ngolu te ndenge nzamba pesa ngolu ya msusu excusez ngai sagesse na intelligence tozandenge mon côté bande de l'école pe et contact bolimbi sanga biso ndenge to ekendaka eza sagesse na intelligence qui na kanzela moko soko zui ngolu ya sagesse c'était ça la intelligence parce que mama kamsusu sala ezo bimisa batu msusu mako so en 3 lettres to so ta 4 lettres babilo msoko finga ba bêtise ba contradictoire. Bongo biso to tikali to sepe belé awa nyoso to oyo akuluba na mwana mwaso to refin tumbo tebo ya sali mabe bongo oya sala kama lamu abamba mwana mwaso na libanga oya yebi kaka ke afinga nanu aloba nanu ta finga ta muntu boy ta finga mwana bwatu ta finga nde kwa muntu te azwa libanga bamba refin tumba to mona ye aleka kuna bambe libanga kui totala. Tout est grâce. Tokoboma denile c'était. Totika denile senza mene mutakata akata nini jugement wana. Parce que lelo toko ina denile se. Denile se amsa loba ki ona kanda e ko salam. Ayam sa ko yawo azamutu. Aya o raison na sima pourquoi je l'avais fait. Tout ça ça compte. La. Michel Navalanto. Na roleka na zo zongelo kaka po tsara champagne ngona ni na olia na tabate na olia ngulu na kwa na lia ki ngulu pa ya mwana mobali wana Michel na Valentin na ni na yekuna na boîte na yaya no ngulu na sidize za na 11 ngaka ka ngulu wana siko na kwa na pembe na champagne na robe non Michel je vais passer là-bas pour prendre ça na olia na romela na tala na nde nzamba zobomba biso na roleka na lia na olia na nko na omela pe na nko. Mais loko wana vraiment bandeko boke no visitango non c'est bien classe o buso ba simba bamba mulagi na moni na ngango te et pas Michel na Valentin hein super Michel continue bongo
na souhaiter ma bonne chance parce que na mon équipe banani ba tumisupe bazalaki kuna vraiment c'est bien okito pongo pe na États-Unis na peso bambote pe mingi vraiment tala kaka nazo c'est la kaka prime d'activité keba nyoka a oswa biso la c'est Michel na Valentin kitoko place wana mais garçon quand même il est gentil tout mais nga nazo linga siko na olia kaka ngulu na kwanga taba non taba na sepeli na ngulu mais taba pesa kitoko nyo surtout kitoko mais na sepeli na ngulu makasi félicitations na petit kika na petit kika pe na pesi bilo bambote beli na sens miel de son na boko loba awa pour soano après miel de son la ndumba zu permis eza matata yango na sens wana zo bisa bino bandiko validité de validité keba nyoka akoswa biso yango mutu mususu lelo sikonde tozoloba wana ndenge lelo ko mobima o nani Denis Lese mutu abomi soki mwana mwaso nani Rafine Tumba ya toko ba nokoloba lelo ti yezo ko ya seko wana ezakaka Rafine Tumba na Denis Lese na nzambe mutu ba yebi yango to tika nzambe mutu akata asala jugement na ye ndenge zana pe Denis Lese Denis Lese alobaki iya msaiba kiba action wana iko salama lelo te ne ko salama omoni avaya ko loba likambo ifo bo contrôle atozana kanda likambo soko ko likano pe na TVT bisaka bino tout ça ça compte la sagesse na cause na kanda na vana kana zolo bon so na lobi na TV échanger ni parce que na TV ekotika la libela wana zaba ezani ni mobimba document mobimbe tikale tala document na bana bo sala ki ba eko bimisa parce que ba la ki so preuve na yo ki oyo lelo soto comme compter bo yo posa na carte ya wana faites attention o tina na problème na mwasi to na bana to na bandeko to na leka pona yaya eza ngona solution te ko blesser sous mutu makasi yango luka mutu to bo solo li pembe to olobi na yo pete oyibi silence eza munduki ya makasi au finga na répondre rote silence na nkamte nga na tante wa finga kiboye wa lobaki na nga na zana tante na kwena ko na ko fulo sia buzoba na ko justifier sikoni ke na lobaki yango te na tante na sana na lolenge wana te bata lolenge wana boyebi bata kote wana je n'ai pas le temps na ko vérifier te parce que nga ba vidéo na nga ba tunu so botala eza clair ce que ça m'a bé na website était koto na baby c'est bolim na lobaki loko na moni oye loko eza na ngo boyete mbokwam wana bino moko ba transit bozo sa ba confusion na bino kuna ba confusion na bino kuna na ba problème na bino kuna bozo sa ka ba cercle vicieux kuna bokomi lokola nani doute méthodique ya René Descartes ngate après Gabriel Descartes a ekondima ngona sima omonite Gabriel Descartes a ekondima mais boaki na doute méthodique et ekokoma Gabriel Descartes na philosophie o batanga bien ba yebi philosophie on a lobby o batanga classe bien na ndeka mabete o batanga bien ba koyebango na sens wana eza eloko to mimana to kendete Hortense mama présidente ya Bolingo ba mama Bolingo na Sarcelles nazo zela pe prime d'activité mama Bonheur na Suisse suite na yote tala sima zonga mutu ya mama Bonheur na suite noti suko na yoki te na moni te na tali te na ebite ya msusu ginde la wifi ni moleka député na biso tongo mwana mama nanga wiva moleka Keina Ipupa bientôt avocate na biso mwana biso fierté ya ba congolais mwana biso kalate nzambe azobimisa avocat tout ça kana mabondeli grâce à ces grâces eza pe fierté ya communauté congolaise bana bazotanga bana bazosilisa ezaka mwa fierté yango wana na beti mwa koto wana keba nyoka nete pe oui na mon équipe bana na batinenga video mo bolimisanga ya bana ya weraso pardon félicitations pesa bana félicitations le baton tapie no félicite na mon équipe baseli ba master
si ya mo enza na busana ki ebimisinga mabe bolimbisa ngai na mona ki wera son Sylvie mapata pardon vraiment comme c'est la ni félicitation par bana obiki na yeko mona ni na ngona reta na zotala tala babi na ngote nani bana wera son ya Sylvie mapata basisa ya merci nzamba pambula bana pambula mobaki le liboso limbisa ngai soki message yena reta bolimbisa nga na yeko mona ngona reta félicitations papa bo ezalaka nde boye tozolinga mokako swa bokende liboso pesa bana mokako sa nzamba lola pambola bango bakende liboso basala oyo elingi motema na bango yango wana eloko na nga nasukisa nango yango wana bandeko mpo na buto alelo nga nasuki wana napesi bino napesi mes condoléances na famille ya Rifine Tumba na bandeko nyonso oyo likambo ekweleli biso napesi bino nyonso mbote communauté mobima mbote yaya eloko ana tokosenga kimezala tolela Rifine na ndenge ya bakristo totika kobeta-beta mabaku o te boye o kofi muta alobaki pe boye nini bwafinga yaya atokoko banoloba lelo ti yeso koya tokozala biso solution te soka tolobi tosala ebembo ya kopola biso parce que bato misusu mpona lelo nde tokomi misusu bazosala démarche misusu bazokende mpona kopesa sango misusu mpe baza kote ya koyamba bato tozokabona kote ya bani so tolobi ka totika boti wapi nayebi te la duchesse soki solution bino kuna na Belgique bomoni ndenge nini est-ce que boko komeka pe délégation te eza kaka mwa nini est-ce que boko kopesa pe nde mpe nga mpe na lobi boya mosusu pe mama Denise motema ya président na biso Félix ya mosusu mpe ekomaka mpo batalaka nga mpe na kozwa prime na ngai nga mpe na kokutana na mama Denise nazwa te ndenge namona ki na kozwa mwa prime d'activité na kokutana na mama Denise tala likambo ekoyeli biso tozala mutu te toyawa mpona koluka eloko yango ndenge nasukisa bokomisa yango kuna mama Denise atalanga babi atala ngai mama Denise ngai osimo posho lobito ndeko na mobali nokwa bana likambo na biso ekoyeli biso ya ndeko na biso Rifine Tumba mama toyeka pano nde tolelaka situation ya mobulu sunga biso loba ta likambo moko po tozwa solution pa ya ndeko na biso wana yango na naleki po nasolola ovo mama Denise sunga biso sunga so tolobi boye sunga kolemba biso te message nanga mwa bokomisa nayebi ke mama Denise amona ngo bango na président na biso Félix baoyoka ngo nga mpe nasi tokomona na mpe na mama mokomosu mpe tokosolola na sanso na mama Denise ekosala biso bien kolemba biso te yango toye kaka situation eza mobulu na biso mama Denise tozwa poto eza na makambo ebele oza mwana poto oyebi ndenge elekaka oyebi pasa poto tokoloba mingi kutu te tokoboma kobimisa basekre ndeso te soki nayebano mama nga naloba no ndeko na mobali sunga yo lobaka liloba moko na babe kuna na ambassade ya Belgique po biso tozwa solution ndeko na biso so bakoloba ni so mpe solution kozala ekundama na kini yo kaka bokomisela nga message na pa mama Denise nga wana simo posho mwana mboka nga yeyo naye mpo na petite sœur tala osunga vraiment merci nayebi ke ekoma nga j'ai la foi avec mon Dieu émission nga oyo ekoma te ekota na ndako kuna epa na yo bokobenga nga loba te Simon Posho pa Simon na yoki yango nongo Simon nayebi ke mission na sali ma Denise ekekoma pa na ye j'ai la foi ekekoma merci butu malamu mama